Ma Mission TV, le miroir du monde. Moïse Katumbi a commandé des masques et des désinfectants dans un premier temps plutôt pour Batu Kinshasa, Batu Goma, Batu Lubumbashi, parce que ce sont les villes les plus exposées. Moïse Katumbi a l'obéli ma chaîne de solidarité, Martin Fayulu a l'obéli ma chaîne de solidarité, doute zate. Je pense que Maman Eve a zongelaki makambo ya lobaki au début. Na yokaki ke ya zongelaki alobi ke virus ezali. Période toza nango opposition ezate, majorité ezate. Biso nyonso tozo bundela mboka Congo, toza na front to bundisa muyini oyo akoti na kati ya mboka na biso azali ko boma batu ya Lamuka, batu ya FCC, batu ya Cash azo ponate. Na période même Moïse Katumbi puisque le lobby nazan ensemble pour le changement. A lobby chaîne ya solidarité et salima. Ennemi moko invisible, très dangereux, extrêmement mortel. Professeur Mouyembe Lobaki dessous sur la tranche d'âge la plus touchée, les alliés de 31 ans à 50 ans. À l'OMP, les sous 76% du bazar touché. Ben, pour le moment, bazar préservé parce que de 0 à 16 ans, aux une attaque à mon côté. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence, Motena Bandekonyo, Sobo Talabiso, partout dans le monde. Na Ma Mission TV, chaîne où vraiment, vous pouvez sa confiance pour la actualité. Les missions n'y sont au Larsabino, na Katia, République démocratique du Congo. Alors, le long Ma Mission TV, tous a vraiment invité na biso, na sir, bino n'y a pas déjà, émission Auto Salaka. Lelo Tembelino, Maman Georgette, bien, professeur, vraiment Azana Katia Inikin, Nasir, beaucoup mon AEP, a se présenter les sous Maman Georgette, tout ça on est déjà, émission, et bien na Katia Ma Mission TV, mais Lelo Tokolobela, Makambo sur les Kanakatia Mbo Kanabiso, Nasir, maladie Oyo, et Tungisi vraiment, mon kill mobimba. Donc mon entier, mon batoza vraiment, Nakati, il y a maladie. Alors Lelo, Tozi, Maman Georgette, Potosola. Mbote Maman. Martin, mbote mingi, mbote pe na balandi na biso ya télévision na biso, chaîne na biso, Ma Mission TV na sepeli makasi pona ya kosola lisusu lelo na balandi nyonso ya Congo pe ya mokili mobimba. Alors, Maman Georgette, tout le monde a balobi écart il y a 1 mètre. Nasir, Isel Kamboka Moite, bateau Bata la biso, partout dans le monde, tous à 1 mètre, mais c'est juste pour toper sa message dans la population, dans la République démocratique du Congo. Dans l'Ingli sous tout qui est dans le mba moté, pour se présentera déjà, bateau tout baie déjà ligne pour se présenter, na moi mon kepo, toko t'as un message pour te lire. Martin Naza Ndenge Lobby, Maman Georgette Biebie Songo, Naza professeur, il y a toxicologie na université à Kinshasa. Nazali pe pharmacienne experte na équipe Ebola, il y a riposte Ebola na professeur Jean-Jacques Mouyembe, mais na salaka pe politique, Nazali secrétaire général adjointe en charge des femmes na katia plateforme politique oyo babengi ensemble pour le changement. Il y a président Moïse Katumbi Chapwe na pesi Longonia na pesi pe mbote place azali na pesi pe ba mama nyonso ya Kongo na mokili mobimba oyo na lingaka mingi konga na zalaka pe militante oyo abundelaka droit ya basi na pesi ba mama nyonso mbote mwana biso ya basi to sepeli nango malamu mingi te pona muyini oyo akoteli biso na mboka mobimba. Alors, Maman Georgette, on a outiko classé Bissonasi Bolandi, Dengue à se présenter à l'Obi Oye Azali. Alors, Maman, va te belle pour la mission dans Ma Mission TV. D'abord, tous on a un problème, ils ont dérangé Bisso pour la maladie Oyo. Donc, après Ebola, tout le monde est sous deuxième virus Oyo. Et il y a 4 monde et puis na RDC. Tandis que Ebola et pour na qui va payer. Na éviter ceux qui, moi, l'île pour na Olelo et déranger le peuple congolais. C'est vrai Martin, virus, les virus moko très nuisible. Dès que le président français à Lobaki, les ennemis moko invisibles, très dangereux, extrêmement mortels.
ezali ennemi moko planétaire oyo azokota na bamboka na biso sans visa ezali ennemi moko oyo place nyonso azoleka azoprovoke baravage azokomporte bavie na mboka na biso awa na Congo na République démocratique du Congo na Kinshasa tokomi déjà na 51 cas confirmés na 51 cas confirmés wana lelo déjà toza na 6 morts na kati ya 6 morts wana na tozokolela lelo moninga na biso moko oyo azalaki kobunda mpe na biso mpona badroit ba mama Clémentine Liziev oyo balobi azalaki na Bruxelles azongaki awa le 12 mars mais aye kodévelopper symptômes sévères akufi lelo. Donc sur les 51 cas toza na 6 décès vraiment napesi nana-incliné devant kombo ya mama Clémentine Liziev oyo awuti kotika biso lelo azali emporté na toyebi mpe ke bâtonnier Joseph Mukendi oyo abunda avocat ya Etienne Tshisekedi oyo abunda bambula na bambula parce que nga naza militante ya kala ya droit de l'homme na politique nazali kosala politique passive na kati ya société civile. Maître Mukendi azalaki na baaction nyonso ya mboka na biso mpona kokombattre dictature ye wana mpe akei. Toza mpe na jeune médecin na biso oyo azalaki directeur de cabinet adjoint ya ministre ya économie 43 ans aza mpe mobali ya mwana moninga na nga mama Marie-Ange Lukiana. Donc eza blague te ezali bazokosa te ezali seki te ezali vraiment réalité ezali kofrappe na baage nyonso. Mais na Congo pour le moment toza na 51 cas confirmés dont 6 décès. Martin pardon, merci na mosala bozo kosala bo continuer ko sensibiliser ko beta sete eza blague te na mboka na biso. Professeur Mouyembe alobaki lisusu la tranche d'âge la plus touchée ezali de 31 ans à 50 ans. Alobi pe lisusu 76% mibali baza touché, 12% des femmes sont touchées. Alobi lisusu bana pour le moment baza préservé parce que de 0 à 16 ans tozwina nataka kokote yango wana to batela bana na biso to garder bango na ndaku to bimisa bango libanda pamba te confinement oyo ezali mpona konyokola biso te mais ezali mpo tomibatela pe baninga. Alors tomibatela pe baninga na asir ma mission TV chaîne à référence bato nyonso bapesa biso confiance partout dans le monde. Alors mama Georgette bato tout baotala biso ozali mama oyo obundi mpona bitumba wana ya Ebola oyo déranger na mboka na biso na ba province oyo vraiment bato bazali kobanga yango makasi virus wana sango déjà ekei na ndenga mabe tomoni mpe bamboka bapaya ebele bazali kobima te kosala te. Mais tomonaki président de la République apesaki décision il y a 4 semaines mpona bana classe batanga te puis bamisala eza inutile esalama mpe te na mboka na biso na l'église. Mais tomonaki mpe bakangi l'église misusu bapasteur oyo batosaki te. Après décision ya chef de l'État tomoni mpe bavoyage na baprovince vraiment ezali te. Peuple mpe azali kolela badécision nini tozwi mpona makambo wana peuple akobika ndenge nini na ntango. Ngai nazosalue bamesure ya chef de l'État par rapport na confinement wana ezali nécessaire mpona nini mpo tomibatela mpe baninga parce que période ya incubation ezali ya 12 jours yo okoki kozala nango oza ata na signe moko te ntango ngai nazosolola na yo baguti ya salive wana ezokwea soki ekwei nga na maboko apres nasimbi miso nasimbi minoko nasimbi zolo virus ekoti nga na nzoto nakozala siso 12 jours sans symptômes sans signe bato nyonso nazali na contact na bango nakoki nazoriske kocontamine bango yango wana balobi mpona koréduire ampleur na vitesse ya propagation ya virus oyo totikala nano na ndako pendant 1 mois. Tomoni mikili ya poto ya minene Amérique, Chine, France bato nyonso bakoti na ndako bandeko na nga soki bomoni bacapitaliste oyo balinga mbongo balinga baindustrie esala mikolo nyonso bazwi décision ke bato batikala na ndako eza liseki te to respecte. Nga moko nalekaki samedi babengaki ngai kuna na cliniques universitaires na rond-point ngaba on dirait eloko moko ezali te
bato bazotutana bato bazotambola bamama c'est vrai économie na biso eza pasi po biso todépendaka toujours il faut kobima tous les jours mais ntango bakonzi bapesi biso mibeko tosalela yango sala mwa bacourse na yo bima ata mbala moko réduire nombre de fois na yo ya kobima osombi biloko ata ya 2-3 jours ovandi nanu na ndako parce que ozokende koluka biloko ya kolia mais okoki kokutana na moto oyo aza nango apesi yo oye nango na ndako okontamine ndako mobimba wana osali nini okende koluka eloko ya kolia mais okontamine ndako na yo mobimba okontamine bato nyonso oyo okokutana nango vraiment nasengi na beti sete totosa mibeko oyo bakonzi na biso bapesi biso un moment po tomeka nanu kocontenir tala nanu epai na biso ebandi kala te lelo toza déjà na 51 cas bato baza na batelevizio na ndako bazolanda bamoni na Italie 500 morts par jour est ce que possible oyoka lisolo ya boye toza na guerre na ntango ya guerre babimaka pamba te na ntango ya guerre to réduire peut-être nombre na biso ya kolia mais tozala na préoccupation ya moyini oyo akoteli biso toza na front nga na yo lelo awa tozosala émission po tosensibiliser baninga babima te po baréduire nombre pardon possibilité ya contamination toza na front toza bitu bino bajournaliste boza bamilitaire pour le moment bainfirmier bamédecin bapharmacien toza na bitumba moto nyonso bachauffeur toza na bitumba moto nyonso azalaka na contact na bato ebele toza na bitumba kobima pamba te kobima te sans masque ntango oza na contact na bato mosusu tia masque na yo parce que peut-être oza contaminé lero ozoloba bakongole balinga koganga baso oyo ezokoya okocontamine mais maman Georgette masque yango il faut bandeko batia mais ils ont le mot fait il fallait qu'il va caboler la population mais pas comme monter quand on m'a sous cher la temps on passe dans la République démocratique du Congo ne peut place tout le monde à biloko et mata kaka et on va déclarer au mot cannabis il y a nini alors maman oza mama yabana au lelo na katsambo cannabis République démocratique du Congo bien sûr aux alaka na ensemble parti à Moïse Katumbi au batutu baibi côté opposant donc aux opposants côté opposition. Alors tout le monde a quitté maman Eve Bazaïba. On dirait il parle au bas qu'il est contraire par rapport à maman Kambo Ezoleka. Alors pour Nabino bandeko opposition, na évité ce qui message nous grouper ça. Est-ce que mutu ezaka na kata makambo ba doute ezali? En tout cas point ngai ngana za scientifique doute ezate. Doute ezate. Je pense que maman Eve a zongelaki makambo ya lobaki au début. Na yokaki ke azongelaki alobi ke virus ezali sikoyo na période toza nango opposition ezate majorité ezate biso nyonso tozobundela mboka Congo toza na front tobundisa moyini oyo akoti na kati ya mboka na biso azali koboma bato ya Lamuka bato ya FCC bato ya Cash azopona te yango wana na période même Moïse Katumbi puisque lobi nazan ensemble pour le changement alobi chaîne ya solidarité et salima et il y a un cadre wana chaîne ya solidarité a commandé 8 millions de masques ezoya na 20 tonnes de désinfectants ezoya oyo eza lisusu te nga naza opposition nga nazali moto ya pouvoir virus wana Moïse Katumbi a aidé population na kati ya République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a commandé ba masque wana na ba désinfectant wana dans un premier temps plutôt pour na bato Kinshasa, bato ya Goma na bato ya Lubumbashi parce que ce sont les villes les plus exposées mais dans l'avenir je pense que peut-être augmenter le nombre il y a des masques, nombre de désinfectants, mais à ça les gestes. On est au fêlé. Après si. Pharmacie. Oui, les autres comme dans la pharmacie, mais il y a biso et collègues dans la structure officielle. Donc on peut s'engo officiellement dans la structure ils allaient occuper ma équipe y a riposte ils allaient conduite par docteur Mouyembe na kanisi collègue la pas na bango. Martin Fayulu a bengi batu na solidarité. Donc eza makambo mbutu te Martin. Situation est grave. Situation est sérieuse. Toza na bitumba. Congolais mona kama kamunyo so net blague. Oh eza blague te. Awa moto ko sakana lisusu azate. Martin a bengi na solidarité. Moïse Katumbi a bengi na solidarité. Totika nanu politique ngo lelo
ozo servir biso na nini soki bakongolais nyonso bakufi ka badébat inutile non badébat wana totika ngo nanu toluka basolution tosensibiliser à fond parce que ti lelo Martin bato mosusu na bacommune na biso kuna bazone périphérique bayoki nani message ya chef de l'état te t'occuper des politiciens vrai musala ko sala yango surtout na ba province oyo penda place radio ko maraté chaîne ezate message chef de l'état à lobby ba tebele pe ba yoki yango te alors maman na retourne sous question mususu lelo oyo Moïse Katumbi lobby a télémi vraiment liboso ya population pour aider bana mboka na kati ya République démocratique du Congo alors et bon ko lier bato bazo se déranger ba bloquer pe ba misala mutu musala mo boutique na ye mo ateke ezate bana classe ba fani ndako il faut que laisse bango tongo mili po ata na tongo ata na pokwa likamba ko lier sikoyo ba marché de l'ékangami na ebité soki chef de l'état au lobby nini et puis Moïse Katumbi à lobby nini Martin tozana bitumba leo tozalaka na bitumba ekolo nyonso soki bakoti na bitumba ezalaka na baregle ya bitumba nalobaki to modifier comportement na biso to modifier ndenge ya kolela na biso to modifier ndenge attitude na biso soki tolobi ke bato babima lisusu mingi te to réduire kobima déjà toliaka mingi te toyebi nowe boye risque eza ya yo moko te Martin risque ezali ke yo soki oza nango okoki kocontamine bato ebele yango wana bazoloba tovanda na ndako ndambo biloko wana emonani wana bole 2-3 jours soki esili peut-être mutu moko kaka ake rapide na wenze ameka kotutana na bato te kosolola na bato te alata masque ekomi cher na mikolo na je voulais dire na bamboka nyonso lera bitumba biloko nyonso matakataka spéculation ezala yango wana na bapays ezali organisé bakangaka bato wana bamatisaka baprix wana n'importe comment bakangaka bango ber mosusu mpe bakondane bango donc gouvernement na biso faut ezala vigilant atambola atala baprix ndenge ezomata mpona nini baprix ezomata c'est vrai baprix ezomata parce que biloko ekomona lisusu te yo moko omoni bakangi baavion ezoya lisusu te nani communication entre Kinshasa na baprovince oyo elesaka biso bandundu na Congo central balobi kaka biloko ekobanda koleka me koleka na rythme nini toyebi nanu te donc période oyo boye bato baza na kati ya incertitude ba-incivique bazangaka te bakoprofite mpo baganye mbongo likolo ya mitu ya peuple wana tolobi peuple a respecte nanu mibeko mais l'état pe gouvernement sala mosala na ye bacontrôle baprix ya biloko na bamarché na biso alors maman Georgette tozokende déjà tochite mpo otanga mpe banimero ya batelefone mais avant ntanga toyebike na mboka na biso mwa baconcurrence mosusu mpe ezalaka tomona ba-ONG bafondation babiloko ezalaka telema ebele oyo tomonaka motu soki akufi omona motu aye apesi mpe badon makambo ebele mais c'est le moment yango oyo nayebi te soki okopesa message nini mpona bafondation tomonaka na mboka na biso ekoma ndeti ta mosusu bato balobaka guerre d'esprit moko ezala na kati wana mo message nokopesa te yango oyo nde ya kokita na bacommune kopesa bato mwasaki aloso mwa nini toza vraiment na bamama baza ebele na mboka na biso na bapapa baza ebele na mboka na biso oyo bayedaka bato Martin alingi naloba boye mboka na biso ndenge bainterdire matanga oyo ya basale wana ngai namoni napesi vraiment gouvernement na biso raison mbongo oyo nyonso tobimisaka na bagerbe de fleurs na bamasanga na kofuta basale na ntango ya pasi yango oyo baoyo baopérateur économique ya mboka na biso baopérateur politique moma yango oyo babimisa bambongo oyo baza nango basalisa chaîne ya solidarité il faut esalema nani Moïse Katumbi alobeli makambo ya chaîne de solidarité Martin Fayulu alobeli makambo ya chaîne de solidarité chef de l'état je crois batie pas en place fonds moko soki de solidarité pour que tosalisana soki awa boye tokoyeli makambo bapays nyonso baza na difficulté nani yango yakoya kosalisa biso nazobeta mbela nalobi vraiment baoyo baza na bamasque 10 kanisa mpe bato na yo ya quartier
kabela pe bango ata masque moko ata mibale ba fondation wana to mona ka pesa ka ba musicien $10,000 bo koti na scène ba musicien ba comédien bo kay le pesa $10,000 l'heure ko pesa $10,000 yango yo muka équipe ya riposte na eza pa na INRB na ministère de la santé kende ko pesa mbongo kuna po esunga équipe oyo eza na front ezobunda wana mwinyo ya kote libiso na kati ya mboka na ba quartier to za la paix solidaire ozana ba saka loso mibale sak mususu wana pesa bandeko pe bakabola soki virus a kote libiso na ndako baloso wana to kende nango malamu to misalisana ba voiture lix scooter ezotambola te fandi na ndako mais voiture koteka te po opesa aide mais tolobi oyo oza nango tia yango na disposition ya équipe ya riposte plutôt eza na fond oyo ezali kobunda tous les jours contre ennemi oyo invisible oyo azoyela biso eza pasi parce que toyebi te ndenge nini azokotela na mboka ndenge nini azotambola azoya kote yo ozali donc totia ensemble ba énergie na biso mayele na biso ba idée na biso force na biso que to combattre biso pe toza ba chrétien na Congo to sambelaka mingi na lingi na beta sete ba président ya mboka mususu ba sengi ba peuple asambela po virus oyo nzambe alongola ngo na mboka na bango biso pe na Congo to sambela to sambela ba pasteur ba sambela ba prêtre ba sambela ba religieuse ba sambela moto asambela pour que Nzambe a épargné biso na floyo côté de biso na kati. Alors merci maman na mikolo komika tolata masque ebwe malgré na ko kango te mo ileki makasi na zoto quand même il faut na supporter il faut na supporter na choiter na salon. Alors merci vraiment na bande ko tout balandi maman ko pesa ba contact ko clairci biso ba numéro de téléphone ceux qui problème na nzoto na moi déranger ou bien numéro o nde ba docteur ba ko sunga yo vraiment na lomba ko maladie ko ezala te. Alors bato ba sunga batu ya ba fondation to monaka pas artiste comme les artistes musiciens bato belé bo sunga c'est le moment bo sunga peuple congolais. Moi c'est que loso to monaka moi eloko moko pe ba lia na minute aux population azali ko biso ya diaspora pe bango pe bazana passe bande ko la biso pe ya diaspora bazana passe chloroquine wana bazolo basoki kuna epai na bango meko ya pendeleni bavion peza susu mama le mutakufi kutu a ekomi bimelamela na bosano tuno po tozokabwana bato bakomo mela na likasa dongo na kongo bololo na soki likasa nini yango bato bakomi bimelamela toyoki biso na tout mama wana abomi 3 bana asangisi kongo bololo na citron amelisi bana misatu donc abomi bana misatu nayebi te mama message ya bosoki oyoki eloko wana esali yo okobenga na banimero nini banimero nazopesa d'abord nazoprésente bacondoléance na nga na mama wana eza nde oyo président Mobutu azalaki koloba bakongolais bakinois surtout tomesana balobi abengaki biso babilobienne na babilobienne soki oyoki likambo balobi boluka nanu information tolanda bainformation ya équipe ya riposte ezopesa biso soki bakisi kowuta epai ya docteur Muyembe ou epai ya ministère ya santé bolanda te oyo nyonso bilobela loba oke omeli oyo osangisi na oyo ezali très dangereux nga nazali pharmacienne tolobaki boye babiloko oyo lokola tangawisi tolobi boye lokola ai lokola miel lokola mondongo eza babiloko oyo soki bomeli yango ekoki renforcer système na yo immunitaire c'est-à-dire anticorps na yo oyo kopesa yo moins résistance soki virus ekoti na nzoto mais eza te osangisi tolandaka baconseil Congo bolona citron bomoni ke bongana na vérifier information te mais bomoni ke soki ebomi ya solo ezali vraiment mawa parce que toyebi te lero ozosangisa ndenge wana baproduit chimique oyo eza na kati ekomi
poison pour nzoto ya bana. Donc na beti lisusu c'était docteur Muyemba lobi chloroquine et koki ko soigner. Mais la chloroquine, mutunyo son docteur, il faut pas nandako. Ya mwana nazo pesa bino ba numéro. La maman nanga émission na ba papa. Émission na sali ngo lelo pour na surtout na pesa ba numéro. C'est très important. Na pesa ngo malembe. Pour ceux qui ont ba signe wana e bandi, ba signe boyo ngo déjà eza kosu. Au moins moto bandi ko kosu zo silate. Kosu wana ezali accompagné na fièvre ba 38 et kitakate omoni moto akomi nzoto lembi posa kolia ezate oyoki ba courbature na ba articulation wana na lobi te eza yango mais déjà depuis janvier toza na épidémie moko ya grippe ebeti biso nyonso mais soki ezo persister fièvre ezokoya te kosu ezosila te omeli ba citron omeli doliprane omeli paracétamol ezosila te nasengi bino kopanique te nazopesa 4 numéros po obengi okose déplacer même pas bango bakoya vers yo po batala soki moyen akosala baprélèvement ezali basala nazopesa numéro basala yo test ya dépistage donc c'est très important bozwa banuméro oyo nazopesa les 2 premiers numéros il y a INRB, Institut National de Recherche Biologique. Numéro du bosso ezali 085 44 63 582 085 44 63 582 numéro du bosso ya INRB ya mibale 084 13 63 267 084 13 63 267 nazopesa pe 2 numéros ya ba docteur mibale ya liboso ezali 09 98 75 22 24 09 98 75 22 24 eza numéro ya docteur Lubola numéro ya mibale ezali 082 59 36 662 082 59 36 662 eza numéro ya docteur Annie. Donc le numéro 4 ezali très important. Bomoni basigne wana ebandi ko persister obengi na numéro wana bakotinda moto akoya na ndako ya kotala. Soki ozwi te insister kaka. Bon comprendre que bato baza un peu paniqué, peut-être bato bando benga ebele insister pour que baya kotala na ndako soki ezali yango ou bien soki eza ata eza yango bako confiner yo bako pesa bakisi puisque docteur Muyembe depuis lundi alobaki que bakisi koya dans 5 jours je crois que bientôt ba chloroquine wana ezokoma wa donc to banga te to paniquer te soki moto azobela soki ye moko aza na makasi ko benga te yo na famille lokola bonote ba numéro yo obengi pour que docteur aya ko assister moninga wana azobela mais tozala solidaire moment ngo ya kolakisa ke toza ba congolais oyo mobutu azalaki koloba ekolo bo moko papa bo moko mama bo moko yango. Alors merci ma mission TV chaîne référence wana ezalaki bongo maman Georgette bien songo oyo vraiment azali professeur na Iniki ye vraiment azali ensemble parti ensemble ya président Moïse Katumbi oyo vraiment tozwi lelo po tomeka mpe kosolana na ma mission TV na si tosolana mpona Ebola lelo pe tokomi na coronavirus oyo ezali kodéranger mokili mobimba et puis na kati ya République démocratique du Congo yango apesi ba numéro
oyo aza na problème nde abengi ba docteur pour basalisa ye na lombango. Alors merci botika malam na Mission TV mama émission esili na Martin, merci mingi boza na front mais bomi batela. Merci. Pardon, bomi batela. Ndenge bozo tambola boyebi te kokutana na nani période d'incubation ezali 2 semaines pardon 12 jours. Semaine prochaine oyo tozobanda ekozala semaine oyo soki bato bazalaki contaminé ekobanda kose manifester. Donc yo mibatela batela mpe bato oyo nyonso ozokende kointervive eza blague te topesa na maboko. Merci na bajournaliste na biso nyonso namoni ndenge botelemi nazalaki na Canal King na groupe Univers longonia bocontinue kotravailler mais bomibatela. Merci bomibatela vraiment bomibatela boza jeune toza na besoin na bino bobetaka mpe sete boyebisa bato ke coronavirus enfin Kofi abengi yango coronavirus. Je pense que Kofi aza na raison. Coronavirus eza blague te eza réalité ezoboma ebele topesa ye nzela te biso nyonso totelema tobare ye nzela kokota na toloba ke asi akoti na mboka na biso me tokotika ye te asala baravage bo basambelaka bosambela makasi mpenza pour ke mawa nzambe ekitela mboka na biso Congo. Alors merci maman Georgette, ma Mission TV chaîne à référence botika malam. Ma Mission TV, le miroir du monde.